J'ai bien internet na pe simon bote bisika bozali boza bon en direct ya Fleur-Monde HD et le moment eza ya kobeba bota ndenge selezi doye ayeli biso ba tout en noir donc tout en noir abile le moment eza ya kobeba moi écoute ça les trois ezati bambote kana bato ba Rolanda émission pour la première fois bambote na Jibo Matseka oza si ma caméra Michel Kelele ça fait longtemps tout le monde mais j'espère que tout va bien et dit nos images mbote pe na Jansi Misiala Bambote na Jansi Misiala moninga selezi le mec d'ici mec bonjour bon nga on a besoin bonjour te mais pour na yo na respect na yo maman ndeko ya minga boye na baka bonjour santé za bien nzamba zo batela po moni nyoso to elenga na mokili so nzamba te loboko te eza pasi pe mawa po na biso bato ya mokili po balobi bien lelo eza ya biso lobi eza ya nzambe e to solo wana yo mais lobi to yebite e kozana o ya nzambe tamsu pe na buto lelo moni ngai te na tanga moko na cha yote po balakela mutu jamais mabe na mitienga moko bon santé za nango bien ndeka to bi nzamba zo die et au contrôle mais bon na moni lobi tango ozo sala moi annonce la oko ya bingai na bi tout en noir tout en noir la tira tout en noir tout ça na matanga matanga oui toi matanga ya non non yo po bossa na no attendez na bossa la kité congolais donc bossa na bossa ndeni ye mo mo pa oui donc c'est comme s'il était na bossa ni to matanga c'est comme si ça est inconsciente la bossa ne que ye nenga za non non matanga comme na niveau ni parce que ça fait longtemps bon misia ya musuluku na nini tika tokoma tika ngai na silisa to bandaka wana tika ngai na silisa moi adage na bandaki ebongo yo pozwa relève na yo donc tozabu to wana matanga ya wana lati noir dans matanga na ebanda kala ici la rati vous comprenez donc naza motu te na bando expliquer auto na expliquer bandeko ba yotala biso donc tozaka na matanga wana donc po baloba matanga esilaka matanga esilaka pa ya bapaya mais bakolo ndako matanga esilaka te mais faut mona pe matanga oyo ya ndenge nini matanga forcé au biso tozango eza matanga forcé parce que depuis nous le temps on vous dit toujours que notre pays est occupé toza na occupation ti lelo mutu moko lelo tomona ba chaîne batelemi batebeli en tout cas bravo na ba congolais par-ci par-là dans le monde surtout na omona neti tono telemela mingi bakinois bakinois bana distraction boyena boye mais je vis na lobango to banda kala ke non bino bomona aka bakinois o bazana distraction comprendre to globalisango bakinois bana na distraction pour ba manipuler bango manque d'emploi manque ya social manque ya marambo ebele c'est pour ça so on peut se kinois mulanga bière na 100 francs aya na stade aya kotala bato bazobina bato bazobina oyana ye les mêmes bato wana mona bango na stade o bakende kotala banani bato ya wenge wana ba musicien wana bazobina ba musicien wenge bazobina les mêmes bato wana bakende kotala mukuna na ba pasteur otu ya sommeil patriotique sommeil non sommeil bino ba réveil Nenga be un sommeil. Ah, sommeil patriotique. Non, non, église de réveil. Beaucoup de temps va passer église de sommeil. Parce que bah joue un grand rôle. Il y a déstabiliser le peuple. Vous comprenez? Ils sont corrompus tous ces pasteurs là. Tous ces pasteurs là sont corrompus. Pour bango ba monsieur bazota la biso ah fingi nzambe na fingi na batamukili. Batuana ba koma ba pasteur. Yebsanga école pastorale ezalaka wapi des centres de formation pastorale ezalaka na Jamaïque na Jamaïque na Jamaïque surtout dans l'histoire à Jamaïque est développé moi mokele le pona diamba donc c'est-à-dire ba kena romela diamba ba commander ba komi wana maître na bango Bob Marley la Jamaïque a biso à maison bongo Jamaïque comment na Congo. Mais tu n'as jamais vu Jamaïque. Bon, problème ça c'est à Combo, il y a pays mo ba pesi kuna mais taba do benga Jamaïque, il faut voir aussi des significations. Il faut être sage et puis intelligent dans la vie.
poto décortiquer makambo so bazwina ti côté mo bapesi kombo ya Edino image lié mo bapesi kombo ya Edino image bien au mona bapesi yango tam sur na signification pour ato mona to na France to ba place de Trocadéro na habité sur le kuta so ndeni songa ba penser nanga tam so pe ya kombo ya moto place de Trocadéro to mona ba place de Émile Zola babi bibliothèque François Mitterrand. Place Voltaire, Général Voltaire, il existait. Bino bozu Jamaïque. Bo pesa on a lié moko boya na kata Kinshasa na coin moko boye Jamaïque, c'est-à-dire il y a trop de diambères là-bas. Pour Jamaïque bato ba on a na diamba. Sortie médiatique assez non, il y a problématique, il faut que j'explique tout. Il faut expliquer parce que ça fait quand même Okatinga. Na kachote ba Okatinga. Donc ngai na ebisa ko question na yo moko na ko décortiquer on a plusieurs tâches. OK. On a plusieurs questions. Plusieurs sous-questions. Non, on a tout ni question. Otuna nga question. Yo ndo mdo bosani. Parce que tant que tu na nga question, bino mo ba tu na nga question. Bon, ça va. Donc sikoyo nde toza boye na nde mo ka bien. Biso ba dei na biso za forcé, dei mo forcé. Ba violer ba maman jusqu'au jour d'aujourd'hui so na raconter ma ben na éviter bato ba yota na biso ba corriger. Il y a raconté vous allez na 3 millions de femmes violées. Et to compter même pas bana o ba bomi, bana ba zotika la betike. Tu as 12 millions au total. Balobi na première guerre mondiale oyo Hitler envahissaki monde entier, bazaki so na 10 milliards. 10 milliards. Mais biso to leki na wana na ezape su na nombre wana te. Et comme na nombre mususu biso to zo yebate. Et c'est un recensement pour na to yebato comme déjà to connaissez déjà combien de morts. On se comprend. Donc Mboka est toujours sous occupation parce que Mboka est comme sous occupation, ils ont continué vimba kaka parce que nous avons des traîtres. Entre nous les Congolais, nous avons de traîtres. Ba traître bazaya mi nene. Parce que non peut so exemple entre parenthèses. Bobi lelo soki bo remarquer bien bino ba Congolais parce que bo vanda bandako na biso to vandi awa. Bo remarquer bo mona ke ba guerre ou ba rébellion se bimelaka na est. OK, et bimelaka na est. Parce que quoi? Na est richesse na biso mingi ya mboka ezana est. Non, une partie non, richesse mingi donc richesse est belé ezana na est. Diamant, cobalt, manganèse tout tanga na ba classe. Bazeng o na biso kuto mona boete. Mais tout tanga ngo na ba classe. Ba malaki. Yeso mona ba malaki tu wana. Malaki na lata oui. O lata ngo. Oui na za. Yeso mona diamant. Diamant oui na lata diamant oui. Tu as diamant. Ben bien sûr. Bien sûr, yo la chance. Bongo siko yo or o touchang. Wa kutu dada. Bon moni ba or wana o yo toucha. Oza déjà balambi yango. Mais or ya bridge. O bimi na mabele so touchang. So touchang. O bimi na mabele. Ben oui. Ah yo botama côté kuna na. Ben oui na botama na Mbujimayi bien sûr. Ah merci beaucoup. Donc botama na Mbujimayi. Bon, ngana na simbango te. Et puis, n'a même pas occasion. Na botama na Kinshasa. Pardon. Ngalo ba na botama na Kinshasa na koli. Na koli. C'est les îles. Au troisième naissance. Ça aventure. C'est la série. Olingate bato ba monozoba. Bon zalana no. Zala mayele. Obandi. De to sola. Na rectifier makamna na oloba parce que na kando na zana, on a précipitation na zana. On comprend? Et ko pesa nga kando na. Bando botama na Kinshasa. Ngara botama na Liège na Belgique. Na koli na Kinshasa. Donc bando kola na Kinshasa. Bando na koli na Kinshasa. Na kenda na yoka ngam na zoloba, yoka onga na zoloba. Yoko tu na question na répondre. Donc nga na kenda na ngaiti on a déplacé capitale Kinshasa. Comprendre, tant na vivre Kinshasa. Na kenda tamsu une fois kaka Mwanda ba Congo. Et à une occasion mo ya mwana Jean-Marie Molato alata a Balaka, lola nga ya DJ, ba benga ngana kini ko sala moi prestation kuna. Vous comprenez? Alors, na yebi Lubumbashi na yo ngo wana sa. Na yebi Mbujimayi te place yo botama. Donc quand tu Congo tanga ngala wana. Quand tu Congo tanga na classe na géographie. Kawana. Nous avons 9 régions.
Na histoire de la géographie. Géographie, c'est les géographes qui enseignent la superficie. Il y a monde, comprendre? Il y a carte à il y a carte à pays à monde. Relief, ouais. Ils ont historiens. Les historiens enseignent les époques passées. Vous savez pas? J'ai été sur les bancs de l'école. Je suis un télo. Merci beaucoup, mec. Non. Je vais finir. Je vais finir. On retourne à la question. Pourquoi j'apprécie? Donc, si vous mboka na biso, tous on a traître et belé. Même na mutu aza président, on a za traître. Mutu aza président, aza traître. Yebi o yazo sala. Écoutez-moi. Aboy ko cédé. Na lovito sur l'intelligent na sagesse. Mais sur l'intelligent, on peut faire aussi. Bino batambushi mai bosaka abu. Donc zela nanu na yebi. Comme na place wana. Notre comité, n'a fona éclaircir bateau. So bateau na parabole. Moi je suis pas là pour na kembela bateau na beta kijalelo. Non. Na éclaircir yo que na muto ya président de la République na bino. Azali traître. Vi pourquoi nazo condamner aza traître. Na ba dire na ye et na ba décision na ye, na ba promesse na ye non réalisable. Vous savez comprendre? Parce que moi, en tant que père de famille, quand on dit le commandant suprême d'un pays et le père de la nation, le premier citoyen de la nation, donc il doit prendre des dispositions fermes, des décisions fermes. Vous savez comprendre? C'est-à-dire, on peut par exemple, Moutouneti, Mouzel aura des Zéré Kabila. Moutouneti, Maréchal Mobutu. Malgré que Ngana on a lingué peut-être pour attaquer dictateur. Mouzel aurait désiré Kabila n'a pas sa na condamné parce que ailleurs Barwandais bazala déjà mais ya quand renforcer système Barwandais wana. Barwandais bazala déjà ba bizimungu ba bisenyimana bazana Mobutu. Bisenyimana azaki nani? Azaki directeur ya cabinet Mobutu. Vous savez pas, donc les coups de Ngunza Carnibon Obino Bokansara Lelo, Azara Congolais, Azaki Rwandais, Ngunza Carnibon. Donc, c'est-à-dire, Namoya Lelo, un Rwandais, Azoye ko la langue Nabino, Rwanda Zoye ko la authenticité Nabino, patriotisme Nabino, Namboka Nabango Bazo Bamé. Bon, mon ami, Moutoumota, artiste Morboé, Awanaoye Bapa Kofi. Yémoka Yébisi Bino bien. J'étais na Congo pour na odougamwa moyen ya kovika kobima mais lelo na soki na mboka na Rwanda na yeba kaza Rwanda ata Rwandais mais aussi longtemps parce que na ngana na mona komba na pe moi Eric Tuti eza ethnie moko eza na obeta te na yebi ete na obeta ngamo na za chanteur yo surtout na yebeta oya ngai donc ngana obeta ayete ata elo te pa na ngai et Rwandais ngoninga na za ennemi ya ba Rwandais goti na salika ba Rwandais te ngana za ennemi ya ba Rwandais nga ta bazo bo ba ndeko na nga par-ci par-là viol bazo violer ba maman na biso na za ennemi ya ba Rwandais donc tout na ngata donc rolo ba ngata na do bakini ya Rwanda na yebi ngote mais bango ba do ba lingana ba ya pa na biso ba infiltrer biso mais biso to infiltrer bango te omoni exemple ya héritier Luvumbu na pese mbote place signe ya pamba bazo bo mabiso silence ba bengani ozo pas et le kambo oyo ngana lobaka ke lobi wana to mona ba bengana ki yes se retrouver na Rwanda na ndenge se retrouver na Rwanda parce que c'est un joueur les joueurs basomba ba on ba club ne so monde place tangameli azoluka mbongo fa vivre bona boy ndebe équipe ne se amona kita ya moneka Rwanda mais non signer contrat biso peta ba joueur ya ba origine mususu eka ko signer ba contrat ba vita na Naibi na toi na Eric Tuti ndo tomona tomoni kasi to na solo na troisième fois na yebisi yo tamso ko ko sala émission nga te donc ça oui tamso ko ko te parce que ça na calme na expliquer mais non faut ça la calme et tu fanga na non parce que yo ozo kotsanga ba banalité na kati ya ba penser na zone ngana yo lingo défendre na défendre mboka na biso mais à se retrouver na Rwanda à se retrouver na expliquer yo na ba joueur ne so nenga ye wana atiki combien de balles kuna na Rwanda parce que wana yebisi yo sala débat be otu na question mais otu na question wana yebisi yo que non voilà ye azali footballeur ba signer ba contrat par-ci par-là donc yo ko juger mututé au signer wate
Vous comprenez? Mutu na mutu place azali ya le roi yo dans la diaspora awa. Biso to na diaspora a so le Cambodge si matin na mboka na de boîte. Tout ça na droit photo télémenango. Il pas tellement qui place azalaki. OK, na retour. Alors, sikoyo, quand on kata inga yana to continuer. Siko tinga si za oloba, retourne ba question tranquillement. Donc sikoyo, mboka na biso ezali occupé jusqu'aujourd'hui. Moi, et yo pesa nga pasi, ta bozo lingato bengala ba Rwandais. Toko tout tala Rwandais moko mbaloyo Kagame kokota zamba kokimanda kuna ye wana ba propagande na banda osala. Hein? Moto bobenga président. Baba mo wana no salobaki wana. Na yo loba anemo. Abike pourquoi na bisi bino ke tata ya ndaku so bazo violer mbana na ye bazo ko kenena mwasi na ye na ndenge baloba na bapaya o ba ye na ndaku na ye a so décision bengani bapaya wana. Alors sikoyo ye pa ye bisi bino bien. Moto a me ko toucher congolais kaka moko mi balete. En tout cas ba contre ba on a Rwanda. Avant sa deux chambres il y a institution na biso pour pas une décision. Mais na deux chambres tikanga na silisa na lobi ati ndenge zabo asala ngote ti le lo asala ngote na kondima lisusu négociation te oto bisanga makambo Addis Abeba bana sa na Addis Abeba négociation te mais yo yebisi peuple na yo bana na yo ondima lisusu négociation te mais ok osala na négociation et puis tant bazo boma biso jusqu'aujourd'hui jusqu'à l'heure qu'on est en train de parler là bazo boma. Mais tout le monde a une bombe, et quoi il connaît? Vous savez pas, Goma et Kobido, c'est des apartés, Kalabine de Banzo Goma. Et puis les gens là, ils sont décisifs. Bayaka, yo yebi bateau, basa terroriste, nde babenga bateau, yaba M23, baba terroriste. Mais Bayaka, on organise 14 jours na tête du fleuve, na Kisasa. Ou bien c'est bango poane. Avion, ba mataki na avion ndenge pour ba combattre des sikana ba terroristes. Mais faut bokanga, bango ta ba komba mo bozu bango. Botie bango na bloc. Botie bango na maloko oya loba. Maloko mbamo maloko etondi. Ozo ba. Donc ozo mo makambo ba lo bana biso ba congolais, biso na lo ba muluba te, mu Congo te, mu ngala te, mu Swahili te, les Congo en général. Parce que moi de ma nature na te baliste te. Na ba masa baluba, na ba opinion opinion so mu do ku misane mutu na ye, alunga décortiquer na ndenge na ye, otika asa o muteme lingala koma na ba combat mo pacifique na tika mutu a s'exprimer opinion na ye ngai na mona na lobande vérité parce que il y a des gens qui disent que yo yebi politique ba discuter ngo boyete ba to na benga ba baza ba zoba ozo pas parce que politique est le kuta tant ozo kola na yebi ça de temps en temps tant ozo kola sur papa no l'action mo bien moi no na politique ma be au comme récalcitré aux hommes mutumo ba qualifier au mabe aux hommes le kuta et les gars à niveau de ba politicien ba za le kuta to ko kembela bango te na bamboka musu to mon exemple na Burkina Faso Ibrahim Traoré abia ofuta les choses ba député te ba député boko zaga na prime mo ya rémunération aux hommes mais pas na biso député le on a 21 000 le comme 33 000 est-ce que boye bien si to yebi alors babilo ko ndenge wana ezo sala peuple bien te na mboka na biso député zo futa makoleka enseignant koleka médecin koleka soldat et salama wapi hein bazo boma batu ale pito moni mbutu moko et puis bozo lo baké photo côté la Rwanda to bundisa Rwanda mais c'est simple parmi les institutions na sotina parlement na biso na ba sénat na biso il y a des Rwandais bokanga na ba rumberwa bokanga ba Rugwiza bokanga ba oba de Gracias Bugera bokangi ba Bezimakara bokangi ba Jeannette Kanambe bokangi ba Zoé bokangi ba Denise Nyankeru bokangi ye ozo ba et puis ba Rwanda maze bele musuna tangi bo koti na kati ya armée bo trier bo dénoncer bo officier obi bo officier bele baza na kati ya armée na biso baza soki 520 officiers na été le so ba komi combien baza na bo ba Rwanda tant bino bozo tinda bandeko na so ba kini kubunda na guerre bazo triquer bango yo kanzo zo uta bandeko na mo baza wana so bazo ya boy okoti na bango babomi bango to gane ndenge atako to lobi ke kaka congolais moko mi balete oko bomela bango ndenge nini atoko sala dialogue wapi dialogue wana ke bo aboutir na on a rien osoko bande on ngai en tout cas continuer ba question là
est-ce que oyebi ke na 2006 eza na baclose oyo selon ka constitution ya mboka na biso oyo ezosenga ke Félix akoki kobengana ba M23 na territoire ya SCT parce que baclose wana euta banda kala aussi ces questions. Oui, question wana est-ce que oyebi nayebi yango te et ça article 51 nakoki koyeba article wana eza article moko ya lokuta na opesa exemple en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a un moment exomophobie salama. Faut to benga na bapaya. Bango ba benga na te ba bomaka. Koto mo na pena ko otala ngote. Na ba Libye salami ba bazo tumbana ba noir. Botala ngote. Oya bino article bo kompe article bo benga na bapaya te. Awa kutu ndeto na poto aso obuki mibeko nya bango ba ko expliquer yo ba tuna motu te. Eza article te, eza makamba article te. Eza makambo ya décision. Donc, Ngai, Moussa Laura Désiré Kabila, tant que côté na pouvoir, article ngo zala be zala te zala te zala te le les zala te batum babaki sango mais ya on a ça no que baza ba traître ya on va ça no baza ba traître parce que Moussa le mec non bokomi na ngai awa ndo bokomi na ngai na vandi awa te yokana na bino soto comme na sito sinaki na pesa bino biloko na bosa nini bozonga les bozonga parce que les biens des peuples congolais profitent au peuple congolais bozonga sikoyo poni baboma Moussa yo quand Moussa vanda ka bongo eloko te babomi ka ningwana parce que son sait bango a signé un accord et puis a réalisé un que non accord musu ba signé ya kopesa ba mboko ya on a zo na condamné ayaka na bango pona ni bon moi musu pe on sale ya raté parce que Mobutu azara très fort ozo comprendre yango ayaka na bango surtout qu'on ba niveau oyo ndeto za boye parce que il y a des gens qui ont suivi musée Laurent Désiré Kabila na sima il fallait ba ya tant que mi bali yo mboka na biso donc mboka na biso ndeza bo biso mo photo gérango to li babiloko wana ti ozo comprendre et ça la mande ngona mais article yo tang la ngeza article ya lokuta pona nga fo ba longola ngo na constitution bo ba longola pas article ba bité ozo bo mabiso photo réel to réel ozo comprendre soko tali ba politicien ande bazana bango tout basa ba traite ozo comprendre bozo accepter ba Rwandais bazo mona yo quand yo ndo za bona yo ata vendre 100 ans na Chine Chinois ba gotikila yo oya ko assisa na parlement ba donc ko Chine musika awa kana parlement a so mona congolais moko na parlement na ba haute institution pena ya ka pena tant que député azo plaider pe et so mona azo plaider pena binga boye rien vous comprenez mais tout ça quand même na délégué moko ya communauté bazalaka mais ba na ba niveau basuka vous comprenez donc ndeza wana nga bakanga liboso ambassade ya Rwanda existe à sous-souté vous comprenez ambassade nanu parce que les gens qui travaillent dans l'ambassade c'est les gens de ces pays là net biso to ali na France ambassade de France ba travailler ko neza ba congolais okomona jamais mundele moko bien français moko ya kotsala kuna vous comprenez donc siko eloko moko yebisa biso ya sika ezalité vous comprenez faux ambassade de Rwanda on féliciter bande qu'on a biso ba okete na ambassade ya Grande-Bretagne ya France ya en tout cas bravo en tout cas bravo parce que batuwana ba comprendre que non au moins les lots makambo biso ba combattant ba résistant artiste banani ba révolutionnaire to bandango bandakala to fingami to betami mabale kufi makambo bele au moins bozo bundila bango me bato ngala na bango le temps combattant résistant soit na différencier on ne soit bundila mboka cause après aliaka na ebia kena ali musala ana salaire na ye soko beli social sécurité sociale mutuelle na ye yali soko akufi bakokunde bien et ate le roi bien avec ça mutazo bela atikala ko simba mutazo vivre atikala ko simba ta $10,000 te ozo mais so akufi ko cordia 5,000 donc tant akufi nde ba asimbia ba simbeli yango awo za na bongo te ozo comprendre nazo yebiso ok bato baza ba traite ko banda na président de la république président na bino wana po za président na ngate na France na ça na France na cotisation XAF na France na cotisation tout na France président na ngeza Macron ozo bana bo za président bato ba na Congo na pour l'instant po ya ko lo bateke no nde na yebo awa bo na botina ata ambassade wana kenda ngote na kenda ngote parce que na mona ba travailler na ordre te
ngana kina na ambassade na biso ba se ngambo na bimbongo nini so mbongo ba tembre ba futa partout parce que awa zwaka moi no bocha waza fa pour so ba na ba fa ba parents français moi na yo akene réclamer passeport ne ya pa na mairie passeport na ya pamba o ebungi ya ba français na mairie ba senga ta enkate mais biso passeport na yo fu ba se bato musuku tu bazali ya bandeko ebele awa na diaspora balongo ba misala pona ka passeport bandeko wana ba misusu batikala ka ndengo na sans ressources pona kaka passeport ya mboka na bango. Comment expliquer ça toi na mboka ya mboka ba niama be ya bato ozo comprendre tango bino ozo lo ba ke non boye na boye bo pesa ye maboko bo pesa ye maboko na bona grand frère na ngamo auto le kawa alo makamo ya bwania mais makamo fa yungula ngo lisusu fa yungula ngo lisusu pourtant parce que corruption et ça au niveau de l'église et ça au niveau politique na niveau ya na lo banga grosso modo na religion na église corruption to réunir ndé wana ozo comprendre donc pas si le rôle les kinyo surtout pas si to kana na Congo nzala wana ba planta yango ba posa ngo yango ba to fu ba ko poso za na nzala osa n'importe quoi yo dans moi city na tsaka pour le peuple za le rôle moi city yo liaka te na ndako libala no liaka te mbala kimaka yo bana pasi bona boy ok ça la kindumba ok ne ça kindumba merci beaucoup mec d'ici toi avancer vraiment actualité quoi qui depuis lobby vous êtes déjà au courant vous êtes artiste engagé vous êtes papa ya bana makambo ezo leka lelo oyo ya jibe na mwana nsuka yebisa biso ero yoka ki yango déjà na misala ki ono ndeni makambo ezo leka ya muto lobi wana jibe muto na lobi te jibe mpiana kasaza muto na nyama asa muto te donc c'est la commune nyama na radio yo mo ozuye de nyama oh voilà le roi za nyama boninga za nyama za moto nyama OK donc makambo ya moto nyama jibe mama auto sala en tout cas ngana ya ka loba vérité oyo amona ngo mabe amona ngo mabe siko le roi bino bona bana te le roi bino na bana te ye oya sali pa mwana bato bosepe na ngo betre ngo mabo po bokote po na Congo to na bazoba ebele na Congo pona mona mulika moko zo mona na pinake likambo ebina donc bato ko supportant te mais mutu mo zo ko ko support a supportant et pas zo komisa a zo pe pas ozo pas na ndemo ya bien okotu na encore question na te parce que bato to ba la biso na yo moko na bande ko tu o ba la biso na TV bazana bana na wa ko ni ba sa mo ane bo yo ko ndima yo o kasi je na tuni pa ba kolo mwana wana bandimi bosko na tuni bon so ba kolo mwana wana bandimi na ba fo ba ndimi yango na ba position nini bo siko yo ngane te ngabo ye so sali mwana ngabongo na ko boma yo ata mystérieusement na ko boma yo obi mwana muke makambo sala na makambo dobaka bayeba ngote pour biso mona yo ngane nde to vandi bo to passa ba âge 1 an to compare ba 4 ans ba 8 ans ba 11 ans tabso makambo na sana 11 ans na yebi ngote lelo na yebi ngote alors mukolo aza mukolo nga yakinde mdako yebisa nga makambo na bandai ko sala comprendre pour ba en tout cas de mbotanga ye mwana muke ko lelawa de mbotanga ye mwana muke so bosombele mikatete akolando miskato tibo ko bondela ye yangote. Donc, tu m'as raconté tout ce que tu as fait dans le passé. Quand tu avais l'âge de mineur. Vous savez pas? Alors, c'est quoi? Tata wana. Ma parent et moi, on a suivi Moran Tchoukawan. Foyeba, na position ni o ba o batika ki mwana wana akine. Obi conjoncture ale. Ya ona muto loba ot. Ba parent bazana peuple azana employé. Bon peuple po lia. Tata po bima fois qu'il nous sala so wa pita musa yiba ka tam so basala o yebiti pona ka bana balia okomona mutazo le kazo tanga azoteka mai na nzela zo ba béton mais yemo ka memi mai nzala mo pa teki mai yango pe no to mais yamuno one béton yango na yebisa batu mo na bi awa bino zo ba béton na mona pe ma ndeko na so mama mungala no ba kyo so bo benga ngata so bona problème bo benga numéro 20 le wa bozo comprendre te. Bon, parce que ngala ko lo baga numéro 20 on a te ba politiciens on a ce sont des bazaba ba ngonde bazaba ba malheur ya peuple bata lo kuta ba ndoki ba koma ba occultiste
bana biloko na ba sala ya mystique pour le long na ebito na religion na politique na musique sacrifice na sacrifice. Combien de fois tu les na betandorike pour te bisa ba musicien ba netinga so na zo bisa ba musicien ba lira ne ba musicien baza bato ba kumanima ba musicien ba sacrifice bino ka bozo landa ba on a premier ba ko sacrifier bino combien fait le ba peuple nga yoko na etezali nzala alors ndemo na ba pare ba ya mwana wana ba pa wana na mama wana na ba famille ya mwana wana tamchu batinde mwana ba kantita ya passion na bito to la bana musu ba bina rapide danger po to lo ba ta to lo ba ya masoro mboka neti moi tokenda ba fete neti na DJ na kenda ba fete mwana zo bina danger mais okomona ka te tata na to mama wana azo mwana neti aona poto ati na mwana na orchestre mwana na bina soit pas Maître Games to pas Journal de bien pas Flora Pani bien pas K Black ou bien pas NASA atinda bangote parce que moi na esengeli po awa dara bamboko esengeli ke moi na fotanga classe ateza passion na ya avenir ateza passion na ya ko sala ngo na classe vous comprenez mais mboko na biso talaka ba mission de ba la plupart des missions zo mone belé ba leo ba bibi onga l'idée ya kisi ba kezo ba kisi na bango ba sacrifier ba famille na bango ba sacrifier na ba camarade na bango na ba bana na bango ba koma ba kizengi ba te belé comprendre ba sacrifier bango pour na ba commander ba zaleli vous comprenez mais ya wona zo mona misa bi mangana na ndako na ngati ambi atie lox bolingi ye fanatique ya loba ay ba zuye comprendre donc bana ba zo bemba donc ya wona yebisa rabino ke dans les jours à venir ya Congo bokeba bozanga ba médecin bozanga ba enseignant pour ba enseignant ba bima souter mutu so sisika classe ba asali cabine na ya téléphonique mutu so sisika classe ba akomisa ye bien mutu sisika classe bazo mema bani balibane bazo exploiter bino ozo ba salaire malonge zate tata na mama wana tamsu bakina plaisir musupe sala plaisir moi na ngabina kadazi ba detre maboko plaisir wana mais plaisir en comme un sentiment pour un sentiment au moins yo o ça li kamo bo sala makambo ya mabe comprendre tellement na vis-à-vis ya bato bimisa face à malamu na malamu sentiment ne kotinga na pese pe moi na ngo sala o yo sala na asirité moi na nenga zawana ayaki na âge so ya 8 ans ndi na zo mona na ba réseaux sociaux ayaki na âge ya 8 ans 11 ans bon ngana yebi ke 8 ans. Vous comprenez? Quand ça mi oyo, quand oyo zotu noya mama jibe mpia na wana. Kana ye oyo ça mi te ça ma pas sai to Hollande la pays. Na ebite so bobo ça po Congo la bosa na mbango na yo bosa dite. Sai violent mwana bato. Et puis ba luka mwana wana ba kene koboma mwana wana. Nzambe ka ndera batela kabiso. Mwana ba épargner mwana wana. Sai ya sala ngo sai ya mutati. Akota prison. Tellement sur wana kanambe, Hippolyte Kanambe o benga Kabila. Akina ko sexa bango na bula olive na ndako na bango ale sentiment ya mokili ba bafouer justice ba sa nini ba bimisa ye lelo koma so mapangwa un violeur ngai mukona osana mbongo pona ka nzambe na samela nzambe pesa ka comme 100 millionnaire na ko zo ba famille wana na ko mema bango na cour pénale internationale ba funda po bakanga bato wana ba sala boloko po o batikali sima ba ko sala makamba ya kalisute ozo ko donc ndengeza boy mwana wana ozo olo bana ngai wana est-ce que biso fato lo bana ngama kamona lo bango kala mutu moko wana olega pa jibebo abela wa diabète boy est-ce que c'est na fingi bato abela wa diabète nani garçon mo abela wa diabète kuta sali bien ndenga kimine na États-Unis ceux qui mo crack ça so mo crack ça so ah blasha mosaka ba jibebo boy ba kombo na ngo très bien ngana ba mo crack ça wana abana ko finga ngapo na wana ko telemela likambo kaka musique ego zalate musique des aboyi yango zo bomna so makambo ko yango taba yebisa kabino ba musicien wana bazo bo makambo ba musicien la bana misala mabe bango pe baza ba grand traître ponga na ko ndima te pa edino bazala matanga azo lela edino ngana elie na edino zo la biero tumela to ndo bina nani me bango basala yango ba yebi bien to na guerre ba yebi to na guerre bato bazo kufa na goma bango ti obi ngala lo bango à chaque fois. Donc makambo ene kana ba beni ba ruturu minembwe babuna gana kuna bisikata na kiseka makambo zo leka kuna bazo boma batu ko gorge batu ko violer batu makambo na fa comme na kisasa e comme pena bandaka ba musicien wana
que bolamuka na tongo omoni pena pas ba faire pena ba gorger bango ba bomi ba bolamuki omoni pena pas kofi pena ndako nalo ba soki étoile 5 so ni ba benga wana omoni pena kuoi banani ba Rwandais total la siko ba région de biso moni te ba région de biso ba tambola biso mtolobe ba bele ba finga ba no finga biso de ba moni vérité ce qu'on débat ba dokufa ozo pa donc mwana ntsuka wana eloko memaki wana eloko memaki pas jibe bakona ba niveau baza nango ezali conjoncture ya mboka mwana wana esengelaki atanga watu wala banana tanga na côté ya mwana wana na ba parents na ye esengela mwana wana tanga mais vie mboka eza bien te éducation eza bien te eloko mozo marché te na mboka bato kuto koma kolia kuto ayebite so kolia lelo bia kotana na tongo ale mwana na ke luka mboka ta bato pese mwa muke lobi so akokende te c'est bando zombo baka bando yoka lobi so akokende te ba pese ba parents na embo osale po balia ba kolia te mais yo mutu sikoto komi siko kotajide yo mto yambi mwana wana ya muke normalement na ba loi ya monde mwana muke bongo jamais koko embaucher au embaucher moi des travaux forcés de mineurs auto zo kana na ba sidi kivu kuna bazo ba travaux forcés na ba minier ba mineurs ezala raté tam suna manière so azaki muta makanisi po parce que ngana mona ajiba za muta mayele balinga so ka mwana wana bibo avant de pas na ngai mama na nga dembo tala ngana mona ngo awa na ba poto ndeto sa poni yo soki bana na yo ozotika bango yo mozo abandonner bana bomona penake social ego zo bango et placer bango parce que yo za capable te faut sikoyo bazo bana na bango mo basani babo la bango baza rapé bato lobi mais ba parents na vie conjoncture ya mboka condition mboka yo répondre tes bien tes mabe partout ba sepeli ke ba pesa bango bon frère po balia mais yé moko petata po monia lelo zate mwana mwasi to mwana mobali mwana mobali pe bako bebisa ye mwana mobali pe bako bebisa ye ba commissaire pena kumanima ozoko bana mwana pena mwana baby mais bongo mwana mwasi e bongo mwana mwasi alors ko bino botiki mwana mwasi ce mutu wana o anga embaucher ye na ndeka kimutia malama en tant que parent aux yeux otie na ndako na yo le goût de passion so za passion pour mwana ngopa na obina bien ozo boko la mwana wana en même temps zo sa nini otie na rang ya bana na yo pona ko za mutia mabeti lelo bo bimi mutia mabe parce que batu tu bana babana batu ba parents obimi na yo obimi mutia mabe de ebite so bana ko bimi na age nini mais na oto waka mutu moko soki danser moko soki zambrota il paraît yem dana ko mema ya le jiba chaka imisapi na age wana na azaki na o jibe tanga zo tia imisapi nda zo tia imisapi donc azo toucher quoi comprends ba touchement ba non sale dia ba touchement après o ya kisima ngai na yo na bato ba tala zo tozalaka te nande yo ko komake atako lika musho zalaka balobi mais prévezate mais yo o montisier prévient ngona mon frère ma sœur bon lui to kirewa ko felo mide makambo wana pa kwela on a poto et puis jibe il est pas con ko felo mide makambo wana kwela on a poto kutu bana wana oyo babaki ba bimana tu na ko felo mide bana wana bazaye déjà moi âgé oui aye déjà mikolo mais ko fa kataka makolo ya kaso na aye bien ote bisoto kwa ko lobango nana ngo wanga nango na osela mutafungula mbanga na ye aya ko loba be utana ko zongela yo ozwa pena ba quelle mère pena o pena na bomba mikolo e tondi pesiko c'est tondi na sagi esenge bim ozongo bwana nana aye bien ota moto aye bien ngo mais kotu ya kofi préféré était pas boticité ozongo bwana mais yo yango wana o loba nini alors yango na zolo bana zongi na maloba kulutu nanga o alega kewa afanga na zona soki pena justice eza na mboka wana ndenge bakanga Jean-Marc Kabonde atanke bango na bango ba politicien ndenge baboma Kofi pa kina prison nde bakanga Kofi faut pe bakanga JB dans la minute wana na minute JB na Congo to komo zo eneti Marc Dutroux obi Marc Dutroux de faut changer comme Marc Dutroux ngeti nga banana na lubenga Marc Dutroux bolimbisa ngai asali makamba mabe
Mutu oyo bino bobundila ba bobeta ba na banzela pona mutalo ba vérité. Ngana on se la boya obeta. Moi je suis un mec d'ici aussi. Si vous me touchez, vous allez voir ce que j'ai fait. Vous savez pas, maintenant la vérité, rien que la vérité. Oh, il y a mani partout na mutali bosote na lobango et puis na za mutali bo mata na hotel na ndako na ko makambo parce que tu na bana et toucher mututu. Moi na ona ko lela zo lela. Ko loba zo loba. Moi na ona yé moko mdaye ko bimisa makambo. Baba na ko beta moi na ona bo ba beta batu mususu. Vous savez pas, Jibe Piana aza mutema mabe. Amutema mabe makambo tolo bango bandakala basala ngo pa bana wana te même basi ba camarade na bango basala ngo. Vous avez pas vu quelqu'un mais le bobo ça na raison pas no mona le bobo comme daliboma bobo na pe boketo am daliboma makambo boketo lo ba yango makambo sele sele zo lo ba alo ba yango makambo combattant ya monde atié ba lo ba yango bongo pesa bongo lo ba combattant ba jaloux bolo bango lisut mangwa este yango na goma bazo boma ba combattant ba dini na balabala ils appellent le kuta to aka ba ene siko so la ni siko na makambo ngo omona mutu moko ya muluba o baluba to baza ba compter baluba to ba bazo bate mais omona impact batu mo ya baluba ba ya côté la kaka parce que jibe mpena za muluba vous comprenez. Ba ko taka ko jibe pia na za muluba bo na boy ba se ba banda yi déjà bazo akaka ngase na yebisa bato luko na bino bokotela ba musicien oto muko musu bozo ata kofi bozo ata musicien quelconque o tiki na ndako no bi en tout cas kofi tikala wa kofi d'hôtel té tikala awa ngana ke voyage ata moi une semaine botika na madame na bana so ya ko to sa zu mpasio na te akozo masunga bato ba na mawata kuma akosunga ye akusunga ye masunga akubete masunga yango na bomoni tata ba para bazwi mwana ba pesi ba zibe ale masunga abotsile mwana et puis comment intimider donc o ba nalo ba tolérance zéro na mboka ne existé ta mwana na lobi na zo banga tango za mbrota abane ko memanga praise achanga ga misapi après biko lo bango pa mudu te poso lo bango pa mudu presa ko kangisa ngai yo na ba famille na yo mboka nini manipulation donc on manipule moi na batu et puis on bangisi ye lelo nzamba la la raté bato ata baloba kamela ligoro de tam super ya solo boko sala likama boy ko ba neti ngate na sele sino boy bina na yo kona no zeyi na yo kona no muna neti ne o koko nanga po mwana wana za mwana JBT aza koko ya JB po mwana ya suga ya JB azali mokolo ya mwana wana. Vous comprenez? Suka zwaki mwana wana vraiment nana nga féliciter JBT azui mwana wana kotie na mulongo bana na ye akotie ba classe bo un jour témoigner pe mwana na so na zaboe lelo za pour na papa JB. Tala omoni makambo to saka na na Congo Erkeli akena prison akenda prison Erkeli ko aboti sate ndemo wana kofi aboti sate baze bele kaka JBT ezaka si baze bele ngana imba bele nana sandu kwa makama Congo ya ba musicien muto akako fungula munoko na ye kaka ba na yo tanga suba misusu oya sala ngote e bonga na za leader biso kuna orchestre ya legi nga za leader na orchestre mo za soka o solisika danseuse olongwe o kesu potote ata voyage ba Congo ou bien ya ki ni voyager ata na Gombe o kedete donc on a Jili Chigombe OK ba longo na liste potalika ko solo la ngala na beta na vivre tendance je me rappelle la beta no moi histoire moké et ça na répétition moto no sala na yakina ba no benga place on nini gutu na nini na awa na panthère na FB équipe a vie kokoko bangi na bossa une place on kombo na to yeka na répétition boba nga tellement na noza na nga propre alors defa bilamba nga ya ponga na defa ka danger ti yo ndimana nga ro defa po mikolo ndena nga suko defa te po bana bakoli te pona bana bakota ta bana bakoli na ko defa na nga bien bana bakomi yo kana bisa na defa sute mais si faut sort pe na moni pe na vie na nga iloko mo bien o edino bala na o defa pona bima propre mais tellement to me pesa trop na ba chantier électricien ba belé chef cuisinier ba diplôme belé na za so na temps wana te mais si j'ai le temps pona bima bien
biso na prétester eloko moko jasi misala na eloko moko ensemble wana lati wana suka nango fona zongo mpona kende na yango marche nakosaka te nakodefa na ngai mais tellement nalataka na ngai bien kaka kodefa nadefaka ensemble moko ya Gauthier epai ya vie na biso moko abengaka napesi ye mbote vie Gauthier Filias parce que les bienfaits ça s'oublie jamais ozo comprendre ya na ebisi vie na tamso akanza ko tamso ye mo abosana na bote mo ya crocodile ya bien et ba Carloté te zaki ba Jean-Paul Gauthier na ba comprendre so bon zaki ya solo parce que vie on attaque bien après vie on a soma ba bilamba bien ya na pichu masobo na pesi mo de place ça oyebike na lata bien na yesu na do sa na ofi bambe bo se wana ambi ya ndengwana do tie pena kerli monsieur zo ku ya be tanga bo ozo comprendre so ba danser ba mona chanter au bogare ponga la bogare pe de so tali ba combattant nyo surtout nzaleki wana beauté za nga za rapela yo papi volcan bouquet tu pas à bogare bouquet tu wa ya mbo za bogare ba be pe bogare comprendre ba odombo ba ipo aiza ba combattant tout ba bogare mais nga siko na leki ba na na za papi volcan pe na leki na bogare comprendre na leki papi volcan go ye mo ye bien OK après sikoyo ba danser siko c'est les inouïs nataka papa mbata encore take yo na mona ka yo moi mystique soko ye kakawa musana ko kotala ka ba danser sango banini soki na moni yo bien pona wengal pa ima ka mona bine ala giti na wengal pa ima ri pona ko mono na danser ay biga bona no ba collègue mais elegati mutinda ala mutema mabepe na mama ba danser ya kimanda umanda ibo cha litoite OK manda ko cha lito ayeba wapenda te mais biso no cha lito yo cha lito yo kufanyika na mutema o cha lito te eko nakiyanke yo allez matala camion lelo kenanga o ba lito ina bango OK biso to bi ko moi douceur to bi ko conjuguer moi verbe aimer conjuguer moi verbe et puis ko tendre moi si o ba na yekende comprendre mais bango pena dire tellement baba leader nakiyanke pena yo allez lelo kema yo mona danser azo banga tango lo danser longo na couper longo na te longo na zo banga kablo ko shibanda sa mona choka bon mona choka zo benge praise papa te jibe pe ata zo benge nani do elo kwa ndenge Sarah benga Abraham monseigneur do amone lo ka mokeli Sarah ngona no bo Sarah Sarah Bible Sarah Bible na yebi mais ko bilo wana ba kombo mo zo pesa exemple ba bona yebi na ba comprendre ngwana ndime zate poka ta na beta le solo na mona na réseaux sociaux na yempe que jibe pe na il existe grand leader motopamba maga komi moto niama to vasi ouais maga komi moto attention motopamba te amda valeur moto niama donc bata valeur ba yokla ba mawate tala ka ba riche ba zo kisi ba mission ba na kisi mona ba famille ba ngotu ba za ba pauvre ba kembe la rapena pasi donc pour mbongo kisi ndeza bo pona kabilo ata diero ba pekisaka botala ba film ba nigérien botala ba salama partout na ba quartier ça mona mero sero ana la danger munde kona to bele betata na to bele ya ratie après ça rappelle mais akufaka tala banzunga ba pondo madeso tala banzunga ba soso tala musique ye konono kuna ba fanfare banini ba ke kunde tala serke ya cher vous comprenez beaucoup raisonnera makombazo lo bana mokili siko jibe mpiana ata motema mabe ya kosakana te po ndenge za boye sikoyo n'est-ce pas bien boye bisanga nani yango akokotela biso okoteli ese koza moto nyama ngane tingana ko na oyebinga so nga beta pa Marie Paul yesa idole nango ya kana idole nango ya jibe mpiana na lela jibe mpiana mabendo omona ngabo voilà moi très hein la mité très biso ba congolais to raison na batterie ba congolais so ngoyo lo ba ke o la Kabila po Kabila ya na train na mutu te so tali zo mona minu nyote bima o kanta zo seka o zo bato zo seka we ba mama ba na ba Rwanda no ba minu bima po ba Rwanda ba vilain bana ba pesa bango nde ba nzoto mais tala ga elongi o tune pe na mama zo seka ni a zo so na kikongo munu kita seva kwa mi ko wo nzambi mama o fakila on se comprend donc bata ba vilain donc biso to kokona na biso ka biso ba congolais OK on se comprend mais jibe piana na biso que ngai pena chanteur on na apprécier vieux pardon na chanteur on to apprécier pena na quatrième génération net jibe piana pour jibe piana asa mo ça est bien
asa ngapi na kata vio azanga lisu na vio yo amtia malam azanga lisu marqué bakisi basimba bani ya pona oluka vida e ozo comprendre pona otombo na orchestre mais ba vio yo po biso pe ba selezino so to ba selezino lelo et grâce à Wengeti grâce à Wenge Marie Paul abimila na Wenge leader na biso abeminga tina poto poso Marie Paul abemanga na poto tina na ndenge ya Wengete Wengele Paris yebisanga tamsun desi na kufa bien akoma semba weba beta bien akoma kuluna osongo pa po ebele ko batangi ba classe na mboko wana omona kabakaba mutu so mona wono big boy mutu so wono kuluna mutu so utala kuna baujana na bakenda ba classe tamususu ya mikolo po éducation lelo veneza par terre classe ezana mais c'est les unes pour la sujet JB piana tozo kende eza décortication po bato fo ba comprendre nini yango bozoloba ozo comprendre donc conjoncture ya mboka pasi nzala makambo ebele na mboka na kura kokatana tamtu JB kude ana lection na palette ana ke na banda ko mo isila te koto loba na Jamaïque mukure katani baba koto na abeti mwana masonga comprendre to moni photo moko boya azo mema mwana na soki na États-Unis ayibisi mwana ba ok États-Unis nzo ba to ke Tanzanie basali peso 3 jours kuna bazongi na Tanzanie kuna na occupé ba tsu ba otuna te JB piana o nan yembo ayebike sida na ye imakangu na ye ya bozo mona mo mwasi ya Indie wana Amida mwasi ya Indie Amida wa mwasi aza mwasi Burundi wana Rwanda wana nani Loira ningi muyibi wana wa ibambo na biso ya abetunga mbongo zo pa donc mwasi wana ndeka wana azali bo pese faute yo mwasi wana ko ndima teke aza na mbanda ya mwana muke bon tamso ayoko ani pe basubmission badakala. Donc si je comprends bien le ça wana ezaki cause ya Amida Robime pas JB bon ngana ibaka ma famille na bango te et sur total malembe ngai eza ba illusion na ngai na avancer ba raisonnement na ngai ikoza ape yango mais naza na confirmation te wana fo botu na pe bato bazana ba proche na bango bato ba mokraka sa comme na mokraka blasha mosaka mokraka wana fo botu na ye mokraka po akraka yanga na be ke mokraka okay akraka donc sikoyo makambo oyo makambo abana do bilango te mama mwana ntsuka o azo do bilango te kama makambo lo ba yango ti ozo comprendre tout le monde a fungula so munoko na et puis ezaka wana tant patron na bino bimana bana mike e bo bino bato wana se oh président sala yango et puis so bolandeli pena makambo pena très bien po ba jibe ba bata ba jalousie tamso eloko na bana bimana ya muke musicien mso abimana ngo pe po mwana na fa do bebele biso to aider mwana wana biso to aider mwana wana ba situation c'est yango déjà ba mto po jiba na mukanda awa azape résident awa comprendre. Donc, dès qu'il s'appelle la Kofi, il y a Kofi qui est sans preuve. Il y a au bot ici. Donc, détournement des mineurs, séquestration, et quoi? Manipulation. Donc, il y en a beaucoup de badeli. Donc, il y a ça détournement des mineurs. Il y a séquestration et puis meurtre. Meurtre que ce pandi mo sega ya mwana bata bon il a meurtre les a meurtre donc so to mo ma meurtre ya tentative de meurtre mwana wana akoka ipona oto so akoka ipona oto akufi na premier degré to la deuxième na second degré faut savoir na premier degré donc parce que mwana wana eza tentative de meurtre parce que et kokoki pe ko sala makoki pona oto akufi ou bien tant que nous bota à boti bete étouffement à Koufi déjà tentative de meurtre premier degré détournement de mineurs et séquestration premier degré de premier degré à la première catégorie des catégories manipulation morale et psychologique manipulation de morale et psychologique psychologique c'est quand on est quitté à la fin de la bisous de code judiciaire code pénal des codes judiciaires d'abord comme code pénal c'est comme code pénal comme en akati il y a tribunal au juge magistrat bête n'a pas monsieur vous êtes coupable aux hommes donc on a sengi na justice ya Congo d'abord bola kisa compétence na bino bambila bel peut dire quoi makambwana ngana bambila bel kutu aza mama mbimba po mama mbila bel avec beaucoup de respect
ta ba na ça musana eza vie privée na ye et la tika ko dénoncer ba biloko non ko dénoncer non maman faut pas combiner makabio faut pas mélanger toutes choses dans le même sac maman Biliabel bazaki ya ba majeur ayo sala musana ye o ya ko sala na patron na ye etali biso te mais biso to déployer ndé biso to beta c'était mineur je dis bien piana aucun ndoki te mineur ozo pas bato to beta c'était moton niama mineur omoni papa monsieur po ba respecter yo o pesa pe ba no valeur respecter pe ba na baninga yeb sanga na minute o makambo ya sali eza différent au muku na salaki donc ce qui n'est pas papa maman to solo te zonga ngamne na komona te solo la kaka pour ça te solo la te otu na ngaba question o bungu sanga do muku na pasala makambo ande wana asambusa bana na ye muku na base belé batikala ba mitakala et puis eza pambate bato to batikala mitakala wana eza mvutuma ba mvutaka biso. Mais comment pays mbaboko inventé te lo mote to sala kwanga bande to sala kwanga ekotana usine ezala raté mais biso to inventaka oya a tuti ba bordi et puis to a danger na bango na ko inventer ba mort o a tuti ba mordi abeti ba mbodi tala kaka yo igwe donc mboka mbadong na ebisi yo papush o ka papush na ngai o mona ba mama mibimba ba mama na yozela ba na TikTok quelques-uns na moni ba na ndeko na mona benga sanza moi na PC mbote place azali asa mama mo bra olobela ngo pe puis ba mama bazolo wa pe bele mais ba mama ba kumisa ba musicien kasi so mona na yo donc ba mama ba kumisa ba musicien na bibi place ngai adida fere adida ni kono arena adida ngai risqué pour Adidas affaire Adidas arena bon ngai nazapina moni fere aza collègue nanga na ndenge to banda musala donc ex collègue vous comprenez ex-camarade aussi mais na makambo toujours vivre na mboka lelo toujours bango que musique ko betati pona ba paya bazo tiaboy urumun na mundele azoloba mais comment est-ce qu'on a mundele ba mona biso muto ngo beta ko ba na guerre na mboka na bobo ko tonda po bobina na contre bango te so ko beta musique na beta musique na ye mais vu la réalité ma moyele kana mboka ce n'est pas le moment mais le quoi fallait bêter be fa bêtage kasi loko zo boma biso ya ngwana concurrence te loko zo boma biso ya concurrence te jalousie pété et loko zo boma biso conscience ya bato ba congolais boza na conscience te do bota ali bomo na bino na kilokoso ozo trahir bandeko na yo do yebi bina ke no moninga kuna na Goma bato bazo kufa mais yo ngo beta musique na yo za no pene sengo ozo mpa biso boyi na biso te ndeti nga normalement na bisa bino ke nazo bunda siko komba mo pacifique na ngate na besoin ko mona ngate na ke bebisa eloko moto ayo sala na okende te na ke nano ko beta te na yena ote na okende ka sunga kambo wana te mais quand même boza na moi manière muta pexi ba beta musique na minute oyo azana de so ba beta mais sikoyo na mboka za na mobulu ngape na ngape contre ba combattant te pona za combattant o tu ba combattant na pe mo konza ba combattant te o tu ba combattant ba biso ko beta so ko beta te ngape na ozarera pour bango ozo ba na oza pour ba résistant ozo ba po mboka za biete ba bazo kufa nani ngazo mona te siko so to komna makambo jibe piana asande mona bata M23 jibe piana ndenge mona ba rebelle bazo violer bana mike ye pas violer kutu ya botisi ba violer ba ka violer leki a violer leki hein c'est pas jibe piana malade après moi na malade vous savez pas botisi ya utiliser même pas préservatif tikato ba na mulo ponga la mulanga pembe asi nga tanke petit alata ki ata sachet nga te chasser wa bo chasser ba lata préservatif capote alata ki yango te ozo comprendre na ba danseuse wana o bazapa na yo ni sitwa sa riba to yebi na biso mona na sala ba ba lega la ne ba tika na États-Unis pour bala et puis mureni neti yo osali acte bongo na mayele na ngai na ozwa mwana wana façon que cette classe zela na ozwa mwana na zongi olobi pe bien na zongi se classe malgré na botisi na commissaire mwasi nanga pona makambo sala pasteur mo so pasteur ka songo sona yego ta violeté yego ta bana ko ba masawa à la prison
Bon, j'y vais bien à passer. Combien de fois bon, j'y vais bien à Sumbate. À Sumbate. Bon, pasteur, on a Sumbate. Tu as la position moto. Tu as la position moto. Donc, bisous, tu as un zambete. On a l'équipe, bisous, tout le monde qui est un zambe. Donc, faut qu'il y ait des prisons. Il y a pas faut qu'il y ait des kuna bakuta. Na bali bandé tout ça na makambo. Je vais la prison là-bas. Nini? Je vais la prison là-bas. Yo habite le jiba ko kufa pedo. Na ibisa ko na bandé. Ah, il y a le ça ya biso. Mais l'obé ça ya nzambe. Muta leki nzambe na mukila zati Marseille. Soki ngana ki jibe na manière na ki bomoto na zara. Na zo mwana na bali. Donc c'est clair. Na te là na bali. Moni eloko boma moto. Tout le monde a une famille. Je sais Michel. Gilles. Tout le monde a une dino. Et ça la non. Tout ça boye. Muta sente moi na yo. Muta sente moi na yo. Apesi okutu koko. Autant na manière ni a sentele moi no ataza minère za mais ceux qui mubalo na ndimi ke na ko sa ta présentation na kangalupango. Ata ko kangalupango apamba. Na kanzi likambone ko za pe ni moi na pa olobele ote. D'une manière d'autre ko so pe moi na wana ye na poto zaka France te. Ba poto ya musika pe za régime pe na voyager au monde entier. Azuni mwana na ye po ezape bolamu ya mwana na yo. O yo botisi mwana wana. Vous comprenez? Au vendre ces pour voilà ce qu'on appelle ça conseil. Au vendre ces places moko ko lia na bango makamda ba mwana na zokola. Vous on visiter bango de temps en temps pour zangi makoki wana te. Ozana. Vous comprenez? Makambo ko bima boite. Mais yo tikoyo ozokosa su de mwana ngo. Bokamati c'est mwana ngo bokangi mwana na ye amona mwana nite pendant 4 ans. A se retrouver en Angola. Mais mwana on a zo bisa que e bandeli déjà ya vie ya mwana on a vis-à-vis ya ba parents na ye bazali ba souffrance. Mboka za biete vie conjoncture mboka pas ni bato bakenda Angola. Yo ya gia poani pour trouver une meilleure vie. Donc la petite en question elle était partie en Angola, était son nom dans mes mains mais pour déjà mwana na âge na no ke na Angola batata ba net ngai personnellement parlant. Na ndé na zabo na ba âge mona kina oya muke papa na swa ko tika na voyager te so ba tika na voyager na ete so ba ke ndeki na nani to na nani a moi ke ba mema na membre na famille na bango vous comprenez mais on ngana zolo ba o a tel capital te jibe il fallait trouver pena ba précaution bien avant ya mwana wana bino bokangi e mwana mwana wana ko lobi ke ndeko ya jibe ya mwasi po yepe fo bakanga ye na mama na jibe fo bakanga bango. Faut ba samba, faut ba le kalaba. Babundise pona ne mpona mwana na ye. Poni za na poto par super. Tala, mwana za ya mama. Elo bobo sana, mwana za ya mama. Mwana malamu akufila papa. Kakufila mama, ngaza na kawana. Bana na ngai banda ba kufili mama na bango. Ozomo na pena ke bazana mama kulutu na bango zo bango te pena bana na ye. Comprendre? Mais mwana muso afandi pena bo kaka awa mama za ya za suti. Ngapele papa na koza na bango nyoso na lingi mais c'est comme quand kwa bato ke na keta msu musala mo atamsa ko sa pe aso mama za inde to tika na mama ozo pa yango ngana mona ex mama bana ngakufaki mais yango ngana mona femme na ngale o to na ndako ata siliki ata lobini na zaka calme pona ebi bana mutaboko la ba ona ngai pe azoboko na nga na ko sa ka mabe mais moi ça bina te boete au moins pour zongi moto. Vous comprenez? Il y a un respect à ma maman. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, je respecte les femmes qui se respectent. Je ne respecte pas les femmes qui ne se respectent pas. Vous comprenez? Moi, si yo, azana infidélité et kobo ko mela masanga ko loba makoma musicien, ko kembe na ba pasteur ba sala bo soni, ba ko mo benga ba pasteur ba dadi, boy na boy. Ngaba so na respect à bangote. Mais moi so a boto papa lobi ke une bonne femme bâtit sa maison. C'est lui qui trouve une bonne femme. Non, là, on a ok. Une bonne femme bâtit sa maison. Ouais. Donc, moi, si nous sommes malamu, à battre la ka, kenge la ka, libota na ye. Vous comprenez? Alors, c'est quoi yo? Na makambo aussi bien puis na sali. Donc, ezaku na makambo te ba oh non, mutaya sa intervention azati. So moni mutaya sa intervention na makambo na abenga na ko betaye. OK. c'est ça. Na obetaye et puis nazo senga penza so bolobande bozo ba béton président Mokonza Mboka ya bino ya Congo lokola za béton en tout cas asal la ki béton première dame azarate première dame Gisèle Mpela maman Denise non ya za rwandaise mutakuta lo bala bino to ngolo bosa yo moko tumboli makam
bino papaster ekofo Jean Daniel ekofo alobaka mabele na biso wana ata bozosala ndenge nini po bobotola yango boyebake yoka nga bien boyebake bakokolokoko na so bie bana na biso bakoya kobotola yango kobotola bakozwa yango bakozonga bakozwa mabele na bango makati mpoza ya biso ozo comprendre donc bakoreklame yango te mais yalobi botika kaka tosambela kaka yoka bien botika kaka tosambela kaka mabele na biso wana soki bazwi yango bazwa kaka mais un jour bakoko na so bakoreklame yango donc bandosenga pardon bozongisa so mabele ko bozongisa so non ozomona mutu oyo est-ce que c'est erreur moi esalamaki psi erreur esalamaka osalaki phrase nalobi na yo ntango toza na guerre na Rwanda banda kobonga biso banda kala Kagame kikwanga nzala kuku dendo abanda kotina bato ne kala toyebi ke mindele baza na nsima so mindele baza na nsima biso toza na mokonzi ya mboka soi disant sikoyo mokonzi ya mboka wana ta mindele bakokende pa motu mo bokende kobomaka bango mpo ye mpe sekanda seke baza mpe contre mokonzi ya mboka na boyeba suka na ye mozele ona deseli kabila suka wapi ozo wapi donc na minute oyo déjà faut retrouver ba précaution tozalaki baluba batika koloba mpo na mona baluba ebele balekaka na batiktok buzoba na buzoba kolobaka te eza so makambo ya bino te eza makongole nyonso batika donc tribalisme wana ozo comprendre batika donc tribalisme wana ntango nga nalobaka boye so nazosala neti na bigende mokonzi ya mboka naondima na nga ti mpo naomona action te naomona rien naoreklame quelque chose mokonzi ya mboka telema lobi so mokonzi ya mboka wana bato bango molia na oyebi eloko kongola luwa so bano oto bazosente bango bazodetournement les mineurs ezosalama parci par là jile mpe a viole mwana bato akomi violeur bo pédophilie ndenge wana azosaki pédophilie ndenge wana yoko eza nzala ti soki lelo mokonzi ya mboka mpena afragilize makambo ya kolia ozo kopana makambo ya kosala makambo ya kotanga makambo ya santé mais tokoloba te mda touche Félix te botika vana na ata 100 ans bapepe baolia na bango bie bolingi suni bosécurize mboka ozo kopana po sécurité na corruption eyaka na nzala. Imagine toi na kati ya ndako na yo otiki mutu moko wana yo pesa ke bilo ya kolia te akengela ndako mais mupaya moko auta abike no tala 100,000 na yango yo kengela nga ndako ya pesa ko mutu na changer te a changer na ya teki mboka. OK, merci. Donc ndeto za boye kamere wana muibi wana loka ningi nki baze bele mukonza mboka tala binemi bele mukonza mboka na bino bozo ala binemi bele ba kamere bana kati ba John Numbi Nanga na Corneille Nanga ba Kabila Kanambe ba Muzitu bana kati ba Denis Mukwege bana kati parce que ba sepala te makambo sala na mona ko tunaki pa kulutu na biso wa élection ngo mona ko ndenge ni banda ba élection banda na muki po na bisa bino déjà ba élection za la ngote bando mara ba obato ata awa bando mara ba obato na élection mona ni pinake ba yibi ba mitie bango moko leki kuna kimuyibi te pas mission elekaka tout le monde ba proclamer résultat na 2h du matin ozo bwana de po ba kende yiba yibi na mayele mais o pena ko yiba ya vis-à-vis depuis na yebisaki yo pe na yebisaki yo pe ba député nyonso ba utia ba tatanganda ba tapusa poto ba livrer o ba yaki ba yoki 21 ba moto ba ko swate o pesa nga raison o seki na ba bien avant na ba bazui boko zwate bato fu ba député na mboka neza biso Beliezer na soda ko mo lobile ba soda na front au moins danger ya situation des okoma donc yo Eliezer olobala ba soda Daniel Safutia ba ki député na etia CDC alobeli ba soda salaire ba soda faut comme sikoyo ministre nyoso mo député nyonso ba faut ba la recensement na famille na osoto na 4 garçons pour ba za 3 ba keki soda au ministre de défense bana no 4 ba keki soda ozo ba o ngai nani oyo comme nani nani Moseka soki nani ministre o F Bazaiba bazui bana no 4 ba keki soda parce que bino mozo lia mbongo mboka bozo détruire mbongo mboka e bon ndeni botinda ka peuple ki na kokufa faut pas zo kabana ba ya ba autorité nde bakenda ki soda to bono na era Mobutu Saddam Hussein azaki na Saddam Hussein azaki mwana Mobutu anoke bundage mais bazo batika ko zo peuple bazo bana ya ba autorité bakenda ka bunda na Bunagana na Minembwe batika zo bana biso
Ok, merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, ouais, t'as JB Piana. En tout cas, ngatem na binisi mongo. Na fingi epete. Na on baga la vérité. Maman so, maman so talipie. Et talinga pinate me fona kota ngoko. Et ça makama mboka. Mboka zo be mandengo wana. On défend de souvent maman, c'était. Et ça qu'on défendre son a bien défendre ba maman. Et ça on est ska moi na mona on est yana. Eh kolobela ba maman. Et na solo tozana bana. Et ko ngai na pese exemple. Ngana na bana na mibale moko ba sentaki. Comprendre? Moko ba sentaki mais moi na nga ba senté na agine. Moi na nga était msusu na 23 ans, 22 ans. À ça déjà mutu. Ayebi ko kalika, ayebi ko raisonner. Et puis mobile na ye, hein, o sentaki copain na ye, aza na yebi ka age mo na ye. Vous comprenez? Et puis à se présenter pas na nga ba yebi ka copain ya mwana na nga. Na ko bomé point. So a senté fo na na laksa bango nzela vie. Ozo ba na laksa bango nzela vie. Mais oyo ya yo JB Piana. JB Piana suis moi na bato beti masungo bana na misapi. Misapi. Wandi ko beta masunga et puis na mawate. Moi na nazo ba yebi mobali mususu te. Na vie na ya yebi kaka ye. So ka yo yeba mobali mususu ta yebi ngo sima. Mais mutalaxé makambo na ne suzana. OK. JB Piana donc asa violeur. Azali de hein? Pesa mbote. Na pesa na JB. Te na bi pesa mbote. Bon, ya liboso na pesa JB Piana mbote ndeko zo kende makala. O kende prison et puis awa foi bango ke awa so tie makono awa ba association c'est yango déjà. Et puis ba muto mekoko tinda aya ko menacer bato bazo loba. A mutu wana pe a oza di nombre. So boza mayele ba tina bino ba buzo ba makambo wana te. Parce que ta bana yo bilenge bana yo ngo ye moko. Bilenge zei. Mwana so na masuba ndengo wana somo pe zate. Ozo pas bilenge zei. Ozo pas donc ce détournement de mineurs aza pédophile mais c'est Marc na baxé comme monsieur Jean Bedel piano chituka Marc du trou. Ozo comprendre? Donc il ngana lobi ngana donc muta sepa na likambo yo azate biso ba combattant de télémila ngo toko juger yo oko jamais na pesi mbote na jise Diboko Garde du Nord na pesi mbote na bana New Arena ba sepeli pe na likambo te Paulette You arena wa biso ya service. You arena o ya biso bon na biso ne dosimbe puis toujours préparer journée de la femme pour na bino ba femme makambo to lobango ya meeting ipende to lobango na sala prestation moko wana pour na loba na valoriser ba femme na te ya bino ba mama bo batela bana ta makambo bozo komela biso soni na maba na ba étranger ba ziongo ba communauté ne se ziongo soni ba congolais ba viola bana miki ozomona au salité ba zo la biso na ba tina ba mboko. Mawa mingi vraiment. Et puis un grand leader comme toi, tu ne peux pas te réserver. Il y a un ma batuneti ba toyokate ba kurut na so ba Pepe Kale, ba Papa Wemba, mage ba nosa so ba nosa makamona nkuku c'est bien mais ba bimisa jamais makamba boy ba king kese ba bimisa makamba boyete. Ba Papa Kale, grand Kale, ba Papa Luambo Makiadi, ba Papa Rochero, ba Papa Madiata. Place bazali nzamba bate na bango, mage bazo ba kisi na bango pour na ba succès. Nzamba limbisa bango atumba bango na lifelo mais kota po ya viol kota fi hein kota na pesa na pesa bambote ozo pas chasser monsieur en tout cas place ça c'est pe na ngote hein bande ko na ngai Gilva c'est pe na ngote Polo Tuti pour na pesa mbote place azali Marimu ya c'est pe na ngote yana komo a c'est pe na ngote et puis c'est zone c'est ma total pe Njoko grand garçon wana grand Pomba a CP Nangote et Yannick Kiere Makila ba CP Nangote ba tulwa ba Shikontumbu ba CP Nangote vous comprenez ba créer de Mobutu Kukungwendu wazabanga ba CP Nangote ba ya Jimmy ba Manisa na alelaki poza ku azane ti mo parenté ya ba petwana Brunel ponga na obenge Brunel parce que na ebi pecha mo père na ebi pecho ba vanda côté na biso donc na ebi pecho na kudu bébé ngana ebi pecho na bébé le temps on lekela nga JB Piana mtasala bo merci beaucoup lekelinga et puis na pesi mbote na tipo abela diabète azana akima JB Piana wana po yepe ba nyoko le na ndenga sima pa po bandeko na biso ba leader na so ba mission ba ba kendara pa bana baste ba zo rappela bana mibadi na sima. OK, merci beaucoup. Donc c'est là yo merci on wala merci pour ali donc na ndemo ya bien ndeko na biso JB
en tout cas mututu ça yebé ngoza violer donc boké ba bino ba na bano bozo beta pa na ye nan pa yebita tam susu mafuni nyo susu c'est panzane ma tobokele et toboka donc na la mingi ya olobate en tout cas na suki wana na invité ba tunyo stu ba ko yoka meeting nande na oyembe na bino na oyembe na bino le 9 mars boya oya na bitumbate oya na mobulu te so yeso ndenge nini okuta na pena bato ndenge nini ingeta na ba combattant surtout mais boketi wa yambo vie na ngana lingaka mingi na peso mbote pas ça commandant eso et puis ba combattant so bato Front Populaire Zoro Bile ba Francis Mokoda ba Congo hein donc ba muturangana ni na Autriche azo yindi samabe kuna peuple mundibu mama tonga chéri le commando aussi mama tonga place aux alliés moto tele na likambo to kena ngote na suka faire rigola so za mutu ça la n'est bien en tout cas changer date ya musique na yo parce que nous sommes en guerre nous avons plus de pour l'instant plus de 12 millions de morts c'est trop en tout cas changer en tout cas ngakuna tingai so na lingi faire beta hein sur la ligne abeta na musique na mais c'est pas le moment aux comprendre so za mutu peut-être la guerre des autres de bazo bon biso en tout cas à changer ta date merci Ingeta. Merci.